biso ba onde to accepta abenga mama na biso pona boya ngote oui aza mama na biso biso ba auto accepta abenga mama na biso parce que yende asimbi base yende futur na biso lobi po lelo totalela ba o bakete ba mama na biso batikali bango totiki bango na bamakambo na bango misusu mais futur na biso lobi eza jeune leader na mama Rebo Chulo po bango nde baza de base na biso lobi futur na biso batozo kola na bango to nuna na bango ensemble de tozabwe donc yo vandi na yo place au vandi oyeka mbala moko toyebaki ote na réseaux sociaux koto zala ko bando oyembela non so pe donc ozaki non oyembela nzambe subitement ka boye pour obimi to comprendre auto comme pe yo ta réseaux sociaux mulunge poani mutata des réseaux sociaux mulunge za Rebo Chulo parce que même ngamo ko so na koti donc Instagram nanga TikTok nanga partout so na koti kana moni ba moko inos bina Rebo na te chaleur mbala moko donc bato batem mulunge na réseaux sociaux za ka bango yo oteni mulunge ni elote donc l'icône en gros tout au monde vide dans un nid et le but non même belle chiva na ko répondre ma sœur t'as raison donc avant au bando soit na biso avant bando critiquer biso avant l'obama bena biso il faut d'abord que se soigner pour qu'il to comment ces accueils longité se soigner partout dans ça peut bazali bon pour nanga bato wana baye ba mbengi ba koko nga ba leki o banani na ebi bangote nga la seule personne nga na yeba za mama na bango eza Rebo Chulo parce que ceux qui yo za bezo koma koko koko bandano na mama non pour tout monde ba mama na biso bazape na ba mama na bango ba bota bango avant ba koma ba koko parce que imagine to mutu mo boye aboti na nte ayebi pasa mona te lokote kambala moko boye abando mbenga koko na bango na mama nini pena nani tozo comprendre te ti toza boko yeba comment ko sala mais oza mutu moko za place wana ozolanda toujours makambo mutu wana mutu asala boyo landi mutu azongisa boyo landi même abiema ne ba mamne bela salaka yo kolanda après na simano benga mutu ana ke aza mwana yo usota za lekino na mamba musique pesinga ke ngai na bima lelo pour que na lobele na zongise na mwa mukie en fait na clip ya logique c'est pas que non ça kenda ki alukaye que non yaka osala clip na biso vu que na tona azaki ba film robot tu sais ba faire ba vie non ba film ko sala boy lingi visibilité trop sans besoin que ba mona yo tu vois oye ki ke clip bo kande za ko landela mutu que non osala boy alandela clip e inonce nde suka ba yaka wana ndeti biso na clip logique mutu tout o biso to mona bimaka makasi ezali Rebo to mona Rebo Chulo abimaka makasi na clip wana logique ndeti ye to taka ekate to bando comprendre ete soka zaki nan to yebaki te place awutaki moni na clip logique yende mutu ayaka pour kasenga basala clip vu que batone zaki ba clip yo moko yebi batone nde bando sala mamba musique donc yende ayaka on a yoki lelo bando fingo te ozwaka tona to benga nga danseuse non oui biso nyos to mona ke figurante po abinaki soka zaki figurante simple alingaka vanda bando sala ba geste ba figurante mais vu kabinaki donc azalaki danseuse ya inonce azana eloko ganga ba mambo te tina bimi ezande pona yo parce que yo nde muto poussinga ngana na finga ko amaele te so mutu atanga za kwa yo foza mutu mo boye ke makamsusu lingo sa makamsusu omi se pese otali lobi ke non makamono e na niveau na ngate fona tika moni makambo za na niveau na ngate fona tika mais yo o continuer kaka koloba o mona te ke to répondre Rebo la qui c'est que non il est vraiment à fi à basse classe T il est pena donc à la qui c'est vraiment que à fi à basse classe T aza vraiment maman la bango pas répondre imbécile par le silence donc il est vraiment za bongo na sepela qui vraiment Rebo Chulo na sepeli makasi na comportement na en tout cas na ebité na lobani mikolo biso to na signe musute moi so fingi biso lobi to talo sina biso mikolo comme kabo Belote, kaboy. Totoka oui, kaboy. Totoka boy sili. Oui, donc on répond imbécile par le silence. Donc imbécile va répondre à un silence. Boyende silence. Mais boy que sili parce que toi ne lokolo, bati to mon eloto. Total bien to zongi non normalement, na ba bêtise nyo so sala na réseaux sociaux. Pour toi qui était dans les réseaux sociaux, pour tout tabo, mutu ma bimio mbenga, nga koko na bango nga musicien yo, biso to ebaki yo te,
Tu évites ce cause, peut-être que oza koko na biso, peut-être oza koko na biso nelongi. Oza koko na biso na monde de musique té. Donc oza pe koko na biso na maramususu té. Oza ne koko na biso nelongi. Peut-être so longoli ba maquillage na oza nango, osali nonu ba nini sans filtre, totalo ndengo oza, o soit toteni serebo chulo pembeni totali ndengo oza. Ah, to éviter soto lo banini. Ok, to éviter vraiment. Parce que comme na niveau que ba mikolo nyonso ba bae yo nanu, ba comme o gangela, ba comme o finga yo, to éviter ozomi benga koko na bango. Et lobi nango même maniqué. C'est que koko na biso na ba stérile. Parce que boza na l'autre côté, moi na te l'autre côté ka boy koko na biso. Ndetingande na bonga Bénédicte Mayungi la tigresse. Je ne sais pas si on a kondi moza koko nanga. À ta jour moi ko ici vraiment toucher penza les gens. Na mona kiango eza buzoba makasi parce que ndenge tozawa na Congo na biso lelo na monde de musique. Soko komi na niveau ya ko toucher ba légende na biso ya musique. Eza mabe parce que comme obeta déjà mabe o lo baba n'importe quoi pour na ba légende na biso. Parce que les gens na biso kofi olomide ndenga zawana soki yo kepa na yo ko luka e pona clip soki peut-être alobino likamo bo c'est que yo nde muto pesi autorisation on a pas lobano likamo robo po boye kaka bo lobano likamo na te que non to sala bo pour que avant ça la clip nanga photo zong sa bo sala ngote tant que papa oye azali moni batu nsusu bayaka pour que ba baby sa ba réputation batu alobi ka likambo ezaki alobi non na yebi ba ser nanga musu ba sala ba clip na papa Kofi Olomide mais lelo papa ti lelo ba ser nanga ba ebisanga ke atikalo lobelo te loba ki asepeli na yo etant que mutu alingi soki po ndimi bo continuer na bino mais soko ndimi te ozana mille droit ya lobane ke non papa esimba te se meto tika o eza makam nango soit to sa makam na biso papa batu a forçaka batu te donc soki yo ondima ko koma na niveau wana na papa c'est que yo moko mutu accepter ki e Salut fidèles abonnés de JK TV News, et très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans l'émission Nabiso, les rendez-vous avec les griffes du tigre monde, présenté par moi-même Rachel Mandeba. Je dis vraiment, tozana matanga au penza ya pasi oyo, totiko bungisa maman Nabiso, maman nationale, légende de la musique congolaise. Mais sincèrement, condoléances à toute la famille, mais condoléances vraiment na famille Mobimbaba. Na pesimbote na Bagrif nyonso ba obalandaka biso partout à travers le monde. Là je vois déjà papa na biso Mohamed depuis France, bambote belé Afrique du Sud, bambote belé na papa na biso oyo aza na kati ya Dubaï, bambote belé papa, bambote belé ba je suis pas seule na plateau na biso ya mukolo na yambeli bino nani Bagrif. Nazanga mon côté, nazana tigresse, oyo moko dazo mbenga tigresse. Avec elle to komeka pe ko solamo mukie makambo oyo eza koleka. Ba Fabrice Made soko zalanga langage moko côté on a invité na griffe du tigre monde. C'est la première fois ba abonné na biso ya JK TV News ba mona yo ba. Tala na caméra ou se présenter aux anani se présenter d'abord. Bon, kombo nanga Bénédicte Mayungi la tigresse. Donc nalinga mingi komi benga la tigresse parce que na yebi o nazali. Et on a linga mingi batpe partout donc ba benga la tigresse. Partout là aux que ba benga la tigresse. Oui, na linga ba benga la tigresse parce que naza griffe donc numéro 00 depuis bandati lelo naza ka griffe. Ba otikoloba ki oza griffe 00 numéro 1 maintenant griffe numéro 1 00 tandis que ça moi si beaucoup plus tout le monde en débat mi bal débat s'intéresse mingi na musique na biso ya parti c'est pourquoi ça la show wana ke aux à la griffe, il y a ton numéro 00. Bon, on a vraiment choix dans la salle, dans ma caisse parce que Inos Azam Moutoumoko doit se respecter à ma caisse. Donc Azam Moutoumoko poli, aebaka moi muketa, aeba mukolote, aebaka ote atako côté. Donc il y a vraiment Moutoutou, Azaka Kayaya, yaya, papa, leki. C'est ça qui n'a pas na za griffe ya makila, qui n'a bandolanda partout na qui ni bonazon abou.
ya on a tikala na donc to banda na ne bande ti lelo toza na kaka. Bah si je comprends bien banda na banda Vodacom Superstar. Ouais, biso pena to banda depuis na Vodacom Superstar ti lelo toza na. Wana ba époque wana na Vodacom Superstar wana ozaki na mwana muke si je comprends bien. Bon, nazaki vraiment mwana muke ma si abanda koleka na ba télé na otala na epsa juste papa na biso que non artiste vraiment vu kaza jeune po to kola na ensemble. Tokena elongo ti tokonu na biso nyonso ensemble ba griffe donc yango lelo na ndima na benga mala tigresse tozana eka ensemble. Bozana eka ensemble ti lelo. Oui. Ba totaki kobungisa mwana biso tchala mwana oyo aza vraiment maman national oyo abeti musique j'espère que yo pe musique na ye au bénéficier na mwa muke. Oyebi. Bon, oui, sinon, ezo ça la passe pour na maman parce que azaki maman na biso nyonso musique qui na bande ko apprécier tellement parce que bango tout bazaki ba maman na biso bazaki wana ba Barbara bazalaki ba maman Tchalamon père son âme. En tout cas, toutes mes condoléances à la famille ezo ça biso nyonso passe na nyonso komi mais vu que komi nzambe ne mutalinga ke koma père son âme vraiment maman Tchalamon. Parmi les mamans, nous sommes en la biso, au pays, qui musique partout à travers le monde. Dans la minute, ceux qui te disent qu'ils au pays, pour remplacer les gens. Bon, pour nous, vraiment, des Navandi Boué. Donc, la seule personne qui a remplacé maman Biliabel, maman Tchalamon, Barbara Kanam, sauf que maman na bango, yomo yebi maman na bango sonani. Maman bango? Oui. Maman bango, on a dit maman ten. Maman bango azaka moko yo moko yebi biso nyonso tozoyemba maman na bango donc ezaka rebo chulo sauf ye to na mutu musute ba sauf ye yo lobi maman na bango tema bakoko pe bazali bakoko pe bazali si je comprends bien c'est toi qui totali bien j'espère que okoko ya ba maman nyonso koko ya maman na biso maman na bino yango na zimbenga ke koko ya batutu. Bon wana vraiment pour nanga na ebité kaza koko nanga parce que to ebi avant muto akoma koko esenga ko lekano na kibomama vu que oboti non te to ebi non nzelo uti te donc na ba carrière moto sala ba carrière moko ya fo ya bien te pour vraie carrière ezaka nde to mona biso tigre na biso inonce donc abanda depuis na superstar ti lelo moni vraie carrière mutu nde ezalaka to moni rebo abanda première single na ya Cœur Fragile to ebi endenga bando sala ba makamu na eti azomata ke na minani ake na banzembo na biloko ti lelo tozana e na mama na bango donc vraie carrière à mutu yango non yo uti no soki ba wapi to ebaki yo te loko te mba moko puna réseaux sociaux nga koko na bango koko na biso na mama nini to comprendre te ti tozawa elobi nango même ata manike alobaki bien soko za mama siko a mama ba stérile po biso boye to ebi yo te tozo comprendre to uti wapi to comprendre te Tazomi benga koko même ngamo ko ekamsanga ponga nde na boye na bota te comment ça fait tina mi benga ba moko nga koko na bango jamais fona banda bota parce que bana nga ba benga nga koko c'est tant mi benga koko ye moko da ebike azana bana azapena ba koko c'est pour ça mi bengi koko mais na bino bozo boya ngopona bon biso to boya ngo parce que muta mi benga ka koko fozana bana mais ozana bana te elo te ka subitement ka boye koko na bango non. Au moment na vie à musique des akabongo, so on a besoin que ozala na mutu wana proche donc c'est un peu ça. Ba tombona ki peso sa otaki kolobake bino batu bolekaki bolobike azaki danseuse ya Afro Congo batu ba lobaki après aye kolobake botu na mutango bozo lobaki nga azaki danseuse azaki na clip à logique neto monaki ba publication ezalaki abi botu na kendaki ko toucher penza jeune leader tango to saki bino penza ba créer ça ki bino ndeni. Bon, pour nga greffe et ça qui nga mabe yango sko raison na bango to kokoloba koko na bango po biso to yebi. Comme exemple, ba maman Judith na biso bazana bana, en plus bana na bango pe ba boti ba koko, wana nde ba ko benge koko Judith koko boye wana to comprendre. Mais yo boti te eloko te, to mono même pas tana bébé mo boyo poster pour maman na biso to yebi ke maman na bango posta ka bébé na eti lelo, asala ka même ba publicité na bébé na ye. Yo boti te lo temba moko oza maman na bango soit koko na bango, koko na biso na nani. Pour avoir la coco et c'est un kobota. Oui, avoir la coco faut bota, mais ya botité a commis coco na biso ni. Donc ils ont ba polémique mususu avant ça la ngo faut ko yeba
que non muto na osala aza niveau na ngate po ezana ba vraie carrière na ba faux carrière siko to taki pe ko mona mutu na biso wana auta ki koloba ke à part faire rigola na fali pupa mutu oya asengaka eloko tina musique ngo siko bino place wana ba mona ki yango ndeni bon biso nyonso toyebi en plus tozana ba preuve na ba téléphone yazo bake o wana bozala ngweza ba preuve te c'est juste que ba benga qui est akende juste côté là après caméra et koti et filmer après bino mokomo bake azaki na clip ya logique non 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 c'est faux parce que ngande nazabo et nazwaka tenter que yo télé ma peut tout ça te bima na ba télé pour que na loba pour na yebi ba vérité tellement ébélé même la fille au ganga au loba to comprendre été ce qu'on lingani parce que ngande na bona téléphone nga nazana ba preuve nyonso tout donc preuve tout nazana ngona kata téléphone nga na yebi bandeli na bango banda ti lelo parce que ngande na boye na koli trop na monde de musique malgré na lingaka minte komi bimisa na bimisa tala kaka na linga ngo te mais na landela ka makamba musique vraiment de près donc na yebi makamba na bango de A na Z donc na yebi bango si tozana GB biso nyonso donc azana eloko bomba te po nga Bénédicte Mayungi tina vandi bo la tigresse na yebi très bien oyo na loba donc soka tembe ba preuve to na ngona téléphone donc agange eloko te parce que to na ba preuve ebele po na ba preuve oyo la que ye muta ya ki na clip logique oui ye muta ya kana clip logique parce que Innocence avant parce que Innocence aza artiste tu vois vie artiste exactement que akende abando benga bino souhaite ndete osala sens bon nazongi na place olobaki que non ba bengi saki aza la figurante na clip ya Innocence non Innocence nenga zona aza chef parce que chef so avandi na bureau na jamais ki akoko bima atala ba travailleur place baza moni chef so avandi na bureau avandaka na bureau na donc ye musala na papier na ye na biki na ye donc atindaka nde ba travailleur yelanga boye donc ye lokola yaki amonana ki na clip wana ça veut dire que ba futaki mbongo ou soit ayaki asenga abima na parce que bazaki ba fimo boye ba vie ba fimo ba deal vi kazaki na posa visibilité Innocence vi kazaki mutu moko solaka bien depuis banda makamba musique na eti lelo solaka kaka bien yango monaki aboya te vi que moi ça leleli ça nini kota ozala figurante mais kaka boye vraiment elo côté tu vois parce que pour nanga na mono poiron na mono elo côté na mono kandengoza parce que ozolanda makamba rebo sala boye yo po sali rebo seka na façon na yo po seki rebo zongisa boye rebo kuna mbengi maman na bango oui ana 1000 drômes benga maman na bango donc on s'est soigné vraiment ma casse parce que to yebi yo tellement on est loko bomba te peut-être ba place où te ke koso te biso to abana Congo ya makila donc so yeli biso na ba langue musu to zongi so ke to abana Congo biso sala ba aventure te oui naza ngande greffe ya makila donc so ko sa ba jeune maman na biso to zongi so na nzela papa na biso o eloko te oza juste mutu donc au côté so tina légende imagine ozana donc na ebité ceux qui ba diko comment na famille na bino respect ndenge ni ozana ngo hein ndeti rebo ndenga vandi wana kaka pa na ya vandi ne kimia le temps que abando tala ba chocolat na mo bilo na mike linga makasi abando tala na manke mikolo osala ngo te mais yo to zana na âge na yo poza na mukolo na ya mama na biso na âge no to zana okende osala ba jemo bando manka ba légende o manke mutu loko papa Koffi Olomide hein papa na biso atikali jamais ko donc atikala jamais ofinga génération de génération to zaneti lelo c'est que yo ndokenda ko luka problème pa na yo soit luka bolingo pa na ye po yenda fula ka yenda pesa makambo. Imagine toi maman rebo tikala jamais ko manquer les jeunes Koffi Olomide mais yo kando zawana to yebi place obimelité ko yano kamba mako ye pour omibengi koko na bino suki na bongo to fingi les jeunes donc les jeunes leaders na biso osuki ana to ke tipa maman na biso oke olobaki yo tinda bato finga o loba suki ngande na zabo na ye mutatindinga atindinga te d'ailleurs ngana linga na moi personne ça tigresse na ba geste nyonso pesa oui naza vraiment tigresse ya makila donc nga vraiment
Rebo. Mais bah tu vas autant la faire par le baquet pour imiter Rebo pour na style tout bon, na boye so mutalobi ke humilité na ba style na ba nini. Etalingate, c'est normal parce que c'est ma mère. Donc na koko landa na nyonso sala. Vraiment. Oui. Donc na nyonso sala na Olanda makasi. Et bandeti suka nga na Olanda. Donc nga mutalo banate parce que nga na des bases. Mais jusqu'au imagine to mutmo uti musika mo Olanda Rebo mamba salaka Rebo lata boyo pe Rebo seka na nord yo ko seki na nord Rebo seka na sud yo ko seki na sud. C'est que wazoba pour muto atangi ba classe. En plus, soit disons que outil pays étranger. Mais là, qui c'est biso que outil pays étranger? On serait juste des bêtises. Pour finir, mikolo bateau bazake biso photo bengande bako qu'on a biso papa Koffi Olomide. Mais yo fingi bango. On a que c'est que yo donc obimi pena fille à basse classe. Donc le artiste est bien la Shiva. T'as raison vraiment. Moi si et c'est ma propre libanda te. Moi si faut propre carte partout. Donc, quand on a biso boé, peut-être ça la bienté et c'est que se soigner partout. To se soigner avant que to bando finga na batumo bo obale ki biso na ba makam. Faut to se soigner na makas parce que Rebo de atina z azaki na bo finga fia buchu suka yewana l'accès bino que non a fia buchu ta de fia basse makas. Nikona nga vanda sko tentira libanga partout. Place moto Olanda ezali. Donc maman photo garda ba bandi na biso makambo nyonso tout au ça les até que to bimisango na réseaux sociaux. Parce que tu vendu en oloba que non, osana ba preuve jeune leader, osana ba preuve tigre. Oui, bimisa. Comme ça ce ko bimisi ba preuve jeune leader, biso peto bimiselo ba preuve non ba maman nyonso sala maman. Poto e bien biso tout abana GB do yo gagne zati. Moni, nga vraiment na yaki ande pona yo pona zongi so muke. Donc photo yeba vu que tu as bana, tu as un monde moto côté monde et senga photo bando respecter ba mikolo na biso. C'est pas que yo autant bolo kutana batunyo sto kutana sorte faut bando manquer ba mikolo non. Et ça la maté. Donc mutu so bandi carrière liboso non faut passer respect parce que carrière jeune leader na carrière reboza carrière moko original pe vrai. Pour biso ba oyo to banda na ba cœur fragile. To bandina oui parce que Rebo bandina cœur fragile yoana to okuta minani oh ba oui, binisa qui parle minani binisa qui fort même papa na biso binango hein ouais tout le monde donc papa na biso vraiment binango mais c'est crâne ya bina minani makasi pour et suki wana te ayo binisa biso na nzembo mbote te nzembo biloko lekana te toke na fit na biso wana donc aloba ke longo na nzela oyebi ke no mata donc yangona vraiment et ce qui a été to na mbote to kiana te boye bibino moko lelo to ana mama na bango hein to ana mama do ato lobo ganga biso nde ba mama na bino do botika na bino ko ganga botika ko zo ba panique na ba réseaux sociaux pour rien bozo ganga bozo lo baba n'importe quoi en fait tozo comprendre bino te quand même. Merci beaucoup Bénédicte pour la disposition que tu as dans la chaîne de JK TV News. Tu comme déjà dans la fin de l'émission, moi dédicace dans la news on a mot de la fin pour la analyse autre chose ça pour la makam na biso ya maman na biso papa na biso. Bon. Ya wana na zongi nanu na que les jeunes leaders na ngai inonce bi papa na bango yonde papa na bango ya makasi grand prêtre na biso en tout cas na pesi o bambote place ozali papa na biso et maman Rebo Chulo na pesi bino bambote en tout cas meilleur couple vraiment na sepela na couple na bino makasi kaka nde boza na pesi bino ba gros bisous na bino yango yo na pesi Truffaut Mwanza pour moi noir hein? Ma sœur d'amour na pesi o mbote place ozali chérie Coco j'espère que rendez-vous na biso yondo yebi na pesi Thibaut Madidi, mon partenaire quoi. Donc mutasanga ba joli pour que naya na vanda mutabomsinga manzaka abimsinga kitoko na journal lelo eza Thibaut Madidi Thibaut Neo donc nga vraiment na kenda place musute na vernis permanent. Donc ça a besoin vernis permanent qui n'est pas Thibaut Madidi. Donc Thibaut Madidi Neo. Donc à ça la artiste est jeté. Aza tellement chaud. Na bosanité mon papouche Minoche Ndambi na bosanité place oza exaucé tigre de moi donc bino nde boza ba bras droit na ngai
J'espère qu'on est ensemble avec vous parce que tu as ba greffe makila. Tu le baki nyonso ke ya to tikala toujours ba greffe. Donc ataboye ti bozala boye bien. Ataboye na ba mbongo wana bo proposer bato. Donc to boya ngo pe to continuer boya ba mbongo wana. Po biso to ba greffe makila. Ti lelo to zaka ba greffe. Merci beaucoup. Tout comme déjà, Nasuka ya émission na biso, bilo mo déjà boyebi tozaki na moko ya ba tucres oyo autaki koloba oyo esingila ki aloba. Merci na ba nyonso zo continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager. Ba merveille na ba abonner na biso nyonso ya JK TV News. Merveille na ba merveille ba griffe nyonso partout à travers le monde ouais. J'espère que vous avez lo moko. Bon, en fait, nalinga ki juste na senga merci na papa na nga botinga. Papa a la tigresse à Vanza Lelo à défendre artiste na artiste na linga makasi fondation Crâne Social papa Crâne de moi Crâne Mayungi papa je t'aime tellement moi yebi la personne bambo te belé place aux arts maman Maï maman nanga moko kitoko maman bote subana na kitoko la personne bambote na maman na papa to personne bambote ebelé hein. Merci. Bon continuez sur s'abonner, liker, partager bah émission na biso la vidéo na biso à chaque fois à chaque mois. Yo non s'abonner, abonne-toi pour ne pas manquer. Tu as besoin cloche de notification pour rater et l'autre côté bah. Merci na ingénieur Fabrice Mandé Oyazalaki na sima ya caméra. Merci aussi na ba onyo so bazo continuer sur ko sunga biso bazo continuer sur ko pesa biso sur ba force na nyos auto sala. Merci aussi na Jika pour na confiance et opportunité. Merci aussi na Mino c'est moko ya ba griffe de tigre oya simbi pesa le griffe de tigre monde na maboko. Merci aussi na tonton Juri moko ya ba lobeli ya griffe YouTube ya ba griffe nyos côté dans Singalula Emmanuela Kito na pesi bino ba mbote belé soki nzamba zongi te tokutani mbala sima. Merci, bye bye.